C'est que Francis Tatou a bandi ministère. Mame, aïe. Nani? Nabi Francis Tatou a bandi ministère. Francis nani? Francis Tatou a bandi ministère. Boniko papa. Nini? Nabi Francis. Abandi ko tu liboso ya papa nanga nani te mon beau-frère Coutinho. Et bon wa banda liboso nanga akobanda ndenge nini? Nga na zambiaka. C'est que nous avons dit na succès na on. De succès nanga za ko solo la bien. Solo la bien. Po soko solo li bien te nde mabe. Yala pena solo la bien na solo la bien. Mais yo pasteur, on les a bandé mon mukiliti. Ah et bon pasteur avant d'arawa. Nga to vandi no wapi na nga pasteur kolega ba pasteur nyos. To meno na mokilito na lola. A place to za to na mokilita ma ono yiwana. To na mokilito na lola. Nga na sambela kanzambe ya ba religion. Ya religion. Donc ça musulman? Naza musulman te mais ba musulman de balandaka ngai prophète Isa. Oza bouddhiste? Naza bouddhiste te mais ba bouddhiste de balandaka nga grand frère pe prophète premier Jésus-Christ ou ya Bible originale bangonde balandaka nga parce que ba yebi ki naza mukubi wa mankubi conducteur des esprits. Donc na zalaka na Bouddha ou yazali motei pe mosakoli ya ba bouddhiste nyonso. Je sali en même temps en profitant tous les japonais du monde entier, tous les coréens du sud et du nord. Nazo salué ba Vietnam, ba vietnamien ya mboka mobimba ba vietnamien ya monde entier naza ko saluer bango. Naza ko saluer tous les mineurs et tous les indiens du monde entier hindouistes. Nga naza pasteur na te yaka ghetto te. Nga na te yaka ghetto te. Donc mutu amona pena ke bako kumisa Yesu. Bako yebisa batu na ba pasteur alelo yende nzambe. Pasteur Yesu nzambe te okoseli Yesu makambo naso na beto versa Yesu pona koto ibora na bamba yo ibora yo lelo kuzwa yo pasa abamba yo ibora yo lelo kuzwa apôtre terminator abamba yo ibora yo lelo kuzwa Philippe babeta yo ibora yo lelo kuzwa oyora yo lelo na beta rabon ba ibora yo ka Jésus-Christ. Jean chapitre 20 verset 17. Nazolo bakuna aroyebisa Marie ne me touche pas. Pona nini? Asekwi na motema moko toyambi. Yesu asekwi. Sikoyo aroyebisa Marie, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père qui est votre Père, et vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Et comme prédication moko d'intimidation, yako bangisa bana na nzambe ki Satan azali enga na bato bayaka na prédication wana na koyebisa bino tukulalawa tukudendela basi na biso tukulalawa on est anti mokili tukudendela basi na biso yo monaki papa mukuna te. Moi j'aime beaucoup papa mukuna. Pourquoi? Allez dans sa mukuna kula mami chibola tozobi na nini dans sa mukuna. Donc papa mukuna Alexis Bisso faiblesse d'homme. Car il dit au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai moral. Oh c'est quoi papa na Marcia. Maman pasteur Sylvie
osimbi kotoyo na ba point faible. Un seul rendez-vous à Paris à ne pas manquer, c'est le 21 septembre à la scène musicale. Vous qui nous suivez, n'hésitez pas, achetez vos billets avec l'artiste présidentiel, héritier de la musique africaine, la Punga Moto Natebi. Godard Montemona. On a du gaz et du restaurant MK Royal, aux spécialités afro-congolaises. Situé au numéro 10 bis, avenue Descartes, à Limay-Brévannes. 94 450, à 10 minutes de la gare de Villeneuve-Saint-Jean. Ouverture tous les vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 1h du matin. Pour un repas convivial, dans une ambiance musicale bien tamisée, rendez-vous au restaurant MK Royal. Réservez votre table au 07 53 61 01 03 ou au 07 58 11 10 72 pour l'organisation de votre événement bien privatisé, baptême, anniversaire ou autre surprise. Bienvenue à la table de Michel Combé, Aigle Royal, royalement vôtre. Bonjour, bonsoir, partout dans la Kabiso, ça dépend. R bozota la émission yo grâce ya 3 fois W chaîne Abino Bolingaka Congo Révolution, une émission gréco et ça qu'a présenté par David Mombele M6 Kosi Nayuda. Alors, tu peux ça grand merci une équipe technique ya Marno Tunga oyo azana sima ya ba caméra, tu peux si grand merci na Michel Kombe Aigle oyo asa nasima ya finition ya makamutu ya Regine Abiso awa nakati ya chaîne Abino Bolingaka mingi Congo Révolution. Merci na abonné ya Suisse, ya Allemagne, ya partout mokili mobimba. Merci na bino bopesa biso ba chance to beta koko kote metokota na bandako na bino. Merci lisusu na Francis Yembe manager oyo alingaka émission oyo akeba démarche pona chaîne epusana etombama ekende. Merci lisusu na héritier Bouddha bonisango ya président Mandanda soki ekomaki. Alors merci na Christian Lukoki poto na poto na kata plateau nazana pasteur Terminator aye parce que azana makambo ifo loba ifo so na bino bato yo bo pesa chance akota na banda pour na bino. Pasteur Terminator, bienvenue na plateau na biso. Bonjour. Bonjour papa David Mombele, le grand journaliste qui a les succès o yazo cartonné mikolo na télévision na bandaku na ba portable na banzela na ba portable na ba voiture na ba portable partout ndenge nzembo ya bakangaka ka satana basinga ezo circuler lelo do bakangaka satana basinga ezo circuler bazo lobele lango. Quelle philosophie oyo ngana zwaki pona sala nzembo ya bakangaka satana basinga. Voilà, tukufana wana bakangaka satana basinga mais satana ngo ayaka kaka ba mikolonyo so na ba vina biso. Donc na ebité bakangiye après akimi abungi loko na prison makala. D'abord na féliciter ko lata na yo. Na moni olati très bien, na moni moi keli écoute na mutu. Na boulé li sous passer Coutinho na suki na ota na moni. Ah, que passer Coutinho beau frère nanga. Ah ouais. Passer Coutinho abeta cousine nanga. Abeta ke ba masolo ko romoya. Na okité. Passer Coutinho. Donc beau frère nangai. Abeta cousine nanga biloko, abeta mama emi biloko. Je salue ma cousine. Wana baza basali na Nzambe. Yo za pasteur. Wana baza basali na Nzambe. Yo za pasteur. Oui. Koloba ba terme wana yumo zo. Na couple ki mosali na Nzambe za la raté. Hein? Ne bat balobaka na couple yankaza la raté. Na couple so bakutani mwasi na mobali yankazati. Donc yanke bien sûr eza mobali na 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3 où ezo la kisake mwasi azana se ya mobali. Donc mama emi azana na se ya Coutinho. Donc cousine nanga azana se ya Coutinho. Mais yaya nanga de so batyenga na pona Coutinho na grande sœur nanga na repona mama emi na kotika Coutinho. Po yana nga oboyanga te. Mais Coutinho ko boyanga. Komoni yo na pasteur Coutinho bobana ministère nzela moko bien na banda avant yi. Na banda avant yi.
yo nga na banda avant beau-frère Coutinho. Tant beau-frère Coutinho azo bima na Congo, batu ba komona na kata stade akolekisa ba voiture na ba soutien na kaye pour alexa ba voiture na ba stade na stade des martyrs. Donc beau-frère Coutinho azana sima bandi sima na ngai. Nga na banda avant yi. C'est que yo za série moko tolobake na ba Sonic Afuta. Te Sonic Afuta aza niveau pe yanga pe kakate. Sonic Afuta kutu na Coutinho aleki Sonic Afuta na moto. Coutinho Fernando Coutinho mais bato azobosa na histoire ou comment? Tango Coutinho a bandi ministère aningisaki mokili ya Congo makasi. Tango beau-frère a bandi makambo, beau-frère aningisaki réseaux sociaux à la guité. Aningisaki télévision. Donc RTNC. La voix d'Isaïr. Ah voilà. Donc beau-frère aningisaki la voix d'Isaïr. Yona nani na pasteur Mutombo. Boza génération ni. Mutombo aza simaya. Mutombo azalaka simaya Tambulukoki. Mutombo aza sima Tambulukoki ya Ignace Tambulukoki. Tambulukoki nde mokonzi na bango tu. Ozoka koma mutute Tambulukoki. Do bachelo mutambu soko kangami do lukoki. Kone ya kuma pasteur. Ya kuma pasteur Tambulukoki. Abandana nzambe malamu ye kutunde mutu soko ngocha ba pasteur alelo. Oyoka ndenga finga bango te. Ye tambu soko zo te afinga bango. Na ndenga mabete saneti Yesu abano bisa ba pharisien. Vous vous blanchissez votre peau. Vous vous habillez des habits blanches pour vous montrer aux gens que vous êtes des saints. Tandis que vous êtes bande des hypocrites. Ok, Yesu n'a pas mis la main. Le Tambuluko que vous avez grand prêtre. Yesu a ajouté à Epsarabon bois bana. C'est que Francis Tatou a bandi ministère. Mami, aïe. Nani? Nabi Francis Tatou a bandi ministère. Francis nani? Francis Tatou a bandi ministère. Boni ko papa. Nini? Nabi Francis. Abandi ko tu liboso ya papa nanga nani te mon beau-frère Coutinho. Et bon, banda liboso nanga akobanda ndenge nini? Nga naza mbiaka. Nga naza ancien pasteur. Comment tu peux citer Joël Tatou devant Coutinho? Faut avoir honte. Comment citer le nom de ces petits devant Kizamina Kibila? Ya Oscar. Comment citer le nom de ces petits devant Samuel Panzo? Devant William Skinder na Italie. Willy Kindi. Okotanga bakomba bano yote. Bano yo bana miki. Nani? Francis Tatou. Amwana ya muke makasi devant ba pasteur Mave Mavungu. Il faut quand même tout ça ordre. Mais ce que bato va comprendre raté, yo za génération ni. Nga génération nga Aïdine Abal. Aïdine Abala. Génération nga Aïdine Abala. Mais comment ministère na yo e matate bimate te mata e bima poso zo Aïdine Abala ngo mama nanga mutabimisa yi. Donc azaleka na vision akoma pasteur aloti ndoto nzamba zo lakise azote ya bato. Skoyo ye a abando luka mbongo. Mais mbongo ezate po azwa sale. C'est le même cas qui m'arrive. Donc nazarana posa ya ba donateur loko la ba député. Nazarana posa ba donateur loko la ba ministre. Nazarana posa ba donateur loko la ba procureur de la République, de tout le monde entier, pas seulement du Congo, parce que je suis congolais, mais du monde entier. Nazarana posa ya ba juge penso ba juge arabat. Donc, sorozo mona mutuloko la ba pecho yo zotangelanga Joël Tatou, j'étais sali. Aïebisaki batou dernièrement, je sali les petits. Aïebisaki batou dernièrement, la magie appartient à Dieu.
place na lingela qui est en Magie. Magie appartient à Dieu. Yo Simbaki. Turumata. Wapi? Turumata. Mais pas ça. Mort. Hein? Mort. Ah, parce que vous mama kamusu yo mo solo nga na comprendre. Magie appartient à Dieu. Nga na comprendre makam yo solo ba. Est-ce que mutu na nzambe neti yo ndenge vandi boy. Est-ce que ko so masolo ya ba mort? Oh, mort. Grand frère na Turumata. Grand frère Massa ya vemo dogo. Mais Massa ya papa na Jidol. Mais momo azangangati. Momo azangangati. Nganga kasi tozalaka kala nenge kutimi na biso etambola tozalaka na banganga. Donc tozalaka na deux sortes nganga. Nenge mukili na biso etambolela biso babantu. Tozalaka na deux sortes nganga. Nganga moko nganga nzambe na nganga moko nganga kisi. Siko yo ozaki ngangani. Ngana tout terrain wenge musique nyonso mélanger bitoto ya mama Mbenza na le na midi. Donc nyonso. Donc comme Dieu avait dit, tant que la biloko, alors voilà Bible soloba, voici que tout est bon. Donc na yebi bonganga ya nzambe na yebi pe bonganga kisi. Osimba kisi na vie na yo. Nga ba pesanga kisi et pas ba mikolo. Mikolo ba ancien. Ba ancien de ba pesanga nga kisi. Neti kisi na zalaka soki na so na mona mwasi bana basi balinga nga mingi. Donc to comprendre bien que ozana kisi basi. Na zwaka yango bana ba pesanga ngo ko pesa na mikolo ba guérisseur ba benga bango. Ba guérisseur o ba yebi ba secret ya banzete. Wana Afrique? En Afrique. Ba pesa que kisi basi. Kisi basi. Ba pesa que avant o bano salela nzambe o comme pasteur ou bien ba pesi yo ndenge osaka pasteur. Wana na salela ka déjà nzambe na za pasteur mais ba pesinga kisi de soki na telemika na mwana mwasi. Et puis to kokutana nanu ndenge nini? Pour photo kutana ti. Est-ce que to pesana ki rendez-vous pour to kutana yu mwana mosengo? Nunga izalara do na leka na nzela atande na tambola kaboe omuna okumuna ba tubalubi i do sono leka na nzela ba voiture beta ba pimpi hein yo ka ngande omuna passer terminator wana na kaka ndenge na vie normale ndenge na tambola kaboe o rapida pi passer terminator o tele bo muturas algérien King, pasteur terminator, otalabo mvundi, indien. Oko tambola boyo komona na aéroport, na yeko tika tamso mutu tonga mona voyager, omona boyo pasteur terminator kobo. Ndeko nanga Zaïrois to Zaïroise. D'autres ba ke kisi yana mutu yesa musana ngo. Bakoko batu ba pesa kangango nazalaka nango pe lisusu te mais comme saleli yango kaka e bando kende de génération en génération. Mais est-ce que oluka ki mo été oluka délivrance moko boye luka délivrance et zo pesa ngako de lupemba na luka délivrance na luka ngo et pas délivrance ngo pas nan et loko zo pesa ngako lupemba na luka sou délivrance lupemba pesa na kisa basi wana nde lupemba yango wana basi basi bayaka na ba concert omoni basi na époque ya ba grand frère Weranson le roi de la forêt que je salue et maman Sylvie Mampata et je salue la femme de Jubé Mpiana qui est partie maman comment nena ni na bosani Mosa Jibé oya kala oya kuma Mosa grand frère Cameroun comment est maman Amida maman Amida Chature oui. Je te salue aussi maman oui. Maman Amida la kisabiso alakisabiso polygamie. Maman Mida l'accepte polygamie. Maman Sylvie Mampata a l'accepte monogamie. Bango mi balé ba maman na biso. Toujours respecter bango. Maman Mida so respect. Donc azana respect parce que y a ça la ranaye polygamie et maman Sylvie Mampata y a ça la monogamie. Azaka na mobali moko wera. Mais maman la biso Amida, il y a ça l'année polygamie, rota la bouille. Moi Jibé, rota la bouille. Moi Didi Kinwani, rota la bouille. Moi Kameri. Polygamie. Azo mérité peu respect à polygamie. Maman wana. Donc on a cernanga. Donc je salue ma famille
congolaise nga soko yoka succès hein secret no ya na succès na on do succès na ngeza ko solo la bien po soko solo li bien te nde mabe yala pena solo la bien na solo la bien mais yo pasteur on eza banze mo mukiliti ebongo pasteur avant na wapi nga to vandi no wapi nanu nga pasteur kolega ba pasteur nyonso to meno na mokili to na lola awa place oza to na mokili ta marno yewana to na mokili to na lola to na ser na mokili to na mokili pasteur nyonso pasteur yo église no komo na ngweza kanini comme église na un plus en Christ un plus en Christ. D'abord à Pepe Kozala Pepe na ba 5000 et quelques 5200 5300 ba membre église na mais est-ce que na comportement na yo oyo zala quand devant média ba pourquoi ba diminuer na ba kimaka te balongwa ni ba okokima ndenge nini nga soko kiminga eza lokolo kimino eloko te otala ka ba film ba nigérien te ayibi mutu saki akomo kima mutu wana atali a concentrer esprit na ye a bimelier des gens a kateli da liboso côté mutu wana okende ko bima et ça kateli tant mutu wana ba okima ba yibi esak ba mona yeyu ba kimi sunzela mususu ba kuti nzela mususu ba mona yeyu ba keli sunzela mususu donc nga ba kima ranga te ya lokola ozokima mbula ezobeta yoso ozokima pola te soki kima mbangu na kati ya ibali asoko koti pe na ibali okopola kaka po mai pe kaka mais ebanda kokita na likolo te po mbula eutaka likolo ekiti nde na se mokopola po oyo mpe eza kaka na se wana mai alors so okiminga na kati ya ndako so batone na yo idinaserol tone mustakim 5 courant so batone na yo eza ya kotoboka omona ndako na yo ekobanda kotangisa mai pe kaka okopola malgré za na ndako nzambe ni yo sambelaka pasteur terminateur nzambe ni yo sambelaka obondelaka nga na sambelaka nzambe ya ba religion ya religion donc za musulman naza musulman te mais ba musulman de balandaka ngai prophète Isa oza bouddhiste naza bouddhiste te mais ba bouddhiste nde balandaka nga grand frère pe prophète premier Jésus-Christ oya Bible originale bango nde balandaka nga parce que bayebi ki naza mukubi wa bankubi conducteur des esprits donc na zalaka na Bouddha oya zali motei pe mosakoli ya ba bouddhiste nyonso je sali en même temps en profitant tous les japonais du monde entier, tous les Coréens du Sud et du Nord, nazo salué ba Vietnam, ba Vietnamien, ya mboka mobimba, ba Vietnamien ya monde entier, nazo salué bango, nazo salué tous les Mineures et tous les Indiens du monde entier hindouistes. Nga nazo pasteur na te yaka ghetto te ngana te ya ghetto te est-ce que te ya ghetto te christianisme e kakate ngana te ya religion ozaki na studio pona osala Satan bakangi basinga voilà félicitations pour nzemo wana d'abord voilà tokoyoka moi Dieu nango ezaki na sala ki ngona frère Mbuta Kamoka Crispin mon ami oya pesa munu passage po pesa munu passage o muna kana mokili ngande mutu na recrutaka ba musicien pasteur non na pesa munu passage ya frère Mbuta Kamoka c'est moi qui avais recruté tous les musiciens to kana eloko wana Satan bakangi basinga moi extrait nango bakangaka Satana basinga ezalaka dimanche passé dimanche lelo ngana kamwe bayeli susu na basinga kokanga Satana oyo bakangaka dimanche passé ici bokangaki ye boyeli susu bakangaka Satana basinga ye ezalaka dimanche passé dimanche lelo ngana kamwe bayeli susu na basinga kokanga Satana oyo
bakangaka dimanche passé. C'est comme message moi on comprend dans nzembo on ezali que Satan dimanche o elekaki bakangaki basi déjà. Siko moto bakangaki da basinga ça veut dire babombi. Et si et si une semaine après Satan o aye lisusu. Après passer aye lisusu ayebisibino babandaka na bongote babandaka na ko troubler bato esprit modérateur mutobanda en église de réveil un modérateur tango akobanda ayebisibino abanda na banzembo okina nzembo ok musique ezalaka elengi tango ozoyoka ngo musique na nzembo alobi oyo azo prier donc azo yemba azo sambela double fois moto azo prier azo sambela double fois donc moto amona pena ke bakokumisa Yesu bakoyebisa bato na bapasteur lelo yende nzambe pasteur Yesu nzambe te okoseli Yesu makambo naso na beto versa Yesu pona koto ibora na bamba yo ibora yo lelo kuzwa yo pasa abamba yo ibora yo lelo kuzwa apôtre terminator bamba yo ibora yo lelo kuzwa Philippe babeta yo ibora yo lelo kuzwa oyora yo lelo na beta bango ba ibora yo ka Jésus-Christ. Jean chapitre 20 verset 17 nazo lobakuna aroyebisa Marie ne me touche pas pona nini asekwi na motema moko toyambi Yesu asekwi sikoyo aroyebisa Marie ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon père mais va trouver mes frères et dis-leur je monte vers mon père qui est votre père et vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Mais pourquoi bakangi basinga sikoyo après semaine o elandi wana okina lisolo Satan baso kanga Satan o basinga pourquoi tout le temps kaseza mode ya prédication d'aujourd'hui pour na ba passer lelo et comme prédication moko d'intimidation ya kobangisa bana na nzambe ki Satan azali inga na bato bayaka na prédication wana na koyebisa bino tukulalawa tukudendela basi na biso tukulalawa on est antima mokili tukudendela basi na biso yo mona ki papa mukuna te. Moi j'aime beaucoup papa mukuna. Pourquoi? Allez dans sa mukuna kula mami chibola tozobi na nini dans sa mukuna donc papa mukuna alaxeki biso faiblesse d'homme liboso mwasi lokola ba mimi chibola okoka ko existe ko résister parce que Samson akokaka ko résister devant Dalila. Siko bino na kati ya église ndebo saka ba pasteur bo vandi kola cher na place ya likolo kuna tambo so mona ba protocole okuta na protocole mwaza na nzoto makamutu kasi ko ça biso bolula pe ba protocole tolula to bima na ba protocole ebele ba bomba na ba onde ba secret to bima na ba protocole ebele protocole za malewa ya pasteur hein protocole azalaka malewa ya pasteur oye bakate et protocole malewa ya pasteur soka za bien. Je salue Bishop Chatumba. C'est que protocole azala malewa ya ba pasteur bango baye ko servir nzambe aye ko servir nzambe na nzoto na ye mobimba na mipesi na yo nzoto na ngai nyonso epai na yo nazali mosaleli wa yo nzoto mobimba se na yo. Donc protocole balaka malewa ya biso ba pasta tango ye protocole ye baka koleka na tatami oleka na bash bako beto ibora fozwa ibora
pour protocole ozosala musala et pembeni ya pasteur eza lisumu te kobeta protocole ibora te eza lisumu te. Ceux qui sont pasteur Dieu avait dit dans la Bible, ceux qui pasteur dans la Dieu avait dit dans la Bible, soyez féconds et multipliez-vous. Et avant de se multiplier, faut les gana tatami. So tatami te moi bo se multiplier zate. Boso pasteur dans la marié. Pasteur marié, bongo David azalaka nani marié, tu t'en bandoko luka moi ça iri. Azalaka na marié. L'homme c'est le cœur de Dieu. Azalaka marié. Abalaka na ye. Mais amonaka nzele mo ki ndako sokola. Soit que sokola comme il y a un palais royal, il y a un couloir moko, do ya ka ko kengi dila. De bandakala. Ko kengi dila ba c'est bandakala. Même je salue mon frère Mbutaka Moka. A kengelaka. A kengelaka. Même ngai moko pe, même nga moko pe. O kengela so moi ça sokola. Na kengela. Moi si na yobe moi ça muté. Moi si kaka moi si nyonso ya mututé. Mais moi si o kengele na lidusu ozo kengela oui biso neti biso na lemba ndako na biso ezalaka nde ba construisango ndako mo bien penza so koti na ndako oyo biso to vanda en Afrique il y a grande sœur na bébé ndulu so ko koti na kati ingénieur aza ingénieur mobile n'est pas ingénieur so ko koti na lupango na bango donc ba sala ba dessin moko boyi pembe na ndako. Donc ozomona no ba voisin parce que voisin na biso mo bandoko zala soka zo sokola ngana bandoko linga ko ya mingi ko nunga yi lokola roi David bandoko nunga nani mama na Salomon. Donc ozo tala ye na lidusu donc tale na telemi nanga mais place na telemi nazo mona douche mon ba douche akini za ba fini kate on comprend ba fini kate de soka zo sokola za pembe vraiment mi sko na ninga soka zo sokola na ya na tala kananga ninga zo sokola po batike nga libre liberté ndako na biso les étages oya bango les étages te osekini wana osalango oza de pasteur pasteur de oza pasteur mais ozo kengela et bon roi David asalaki yango azalaki nani prophète azalaki prophète. Mais amonaka moi c'est Salomon sur sokola et mama talabiloko talabiloko so et s'appelle ça roi David magaza marié mazomuna oyo biloko aboye nzambe donc ngana kena nga roi David na kwei bino ba passer bolinga pe sima ya basi makasi to lela sima pour moi natika kamoke ekolingo ya oye ekoli tikaka moke ekoli tango ekolaka wana to lulaka basi biso ba passer eza ba passer le roi David dans la Bible eza na ba passer musu ba bana ba danseuse ya musique muki mais là je salue ba danseuse union so ba comment ba maman pasteur eza na ba danseuse ba comment maman pasteur danseuse akoma prophétesse to monaka bamso ba uta pa kofi prophète akoma prophétesse bamso ba uta pa wera akoma mama pasteur so nenga bina wana biso ba pasteur to zala ba hypocrite en même temps oui ba to zala ba hypocrite tant total ba film wana to monaka mwano nenga zo binele la boy soka zwinga na tatami na sens contraire ne biso ba bal to mi kumisaka tenga petona sona zui mais oza homme de Dieu comment tant on a rejoint en courroux ya rejoint je salue Marno Tango Tunga Marno Tunga petit na danger bogara musique bino le belo montre capital wana bino ba pasteur bochaka encore pasteur abetara encore soki élévation ezate élever Jésus ezate donc ya mukolo azote demande sosute a commis paralysé pasteur akobeta encore po epesa renforcement le mando ozalaki na jeune moko organizaki na église na félicitations d'abord il y a 40 jours il y a prière
mais nini salaki ke bozo prier jeune etikali so na ba 10 jours pour jeune ici là nini salaki ke ba yo kanga on a bureau vers 11h 12h plein jeune bozo lia ce qui makaku so na mwamba na semoul na mwamba makasi bandimi kuna ba na jeune. En tout cas muta pesa ki yo sangoana abetela ki yo sangwa lokuta nga jeune nga na sala na mokili se awa nandimite même prophète mongwa salang même prophète ba prophète nyonso ya Bible nakangi bango bloqué cadena ba prophète nyonso pe bazalaka na 5 Coran pe bango ka bazalaka na Bible nakangi bango susu bloqué cadena nga na sala jeune ya 5 ans. Comment 5 ans ni 5 ans. Est-ce que mutako sa jeune à 5 ans yeso sala ngota? Ah même yeso sala ngota. Nga jeune nga na sala même yeso sala ngota. Nga na sala yeso comme à sala 40 jours. Nga na décidaka comme yemoko yeso atikaka maloba abi oya kosala alingi nzambe koleka akosala miracle koleka ngai yesu. Moni yesu nenga lobaka oya zana foi akosala miracle koleka ye. Yesu kosali ngana sala jeune koleka yesu yesu sala 40 jours. Ngana sala 5 ans ya jeune. Des jeunes et 6 mois et 6 jours encore. 5 ans, 6 mois et 6 jours. Na ba passer Congolais ko za yo moko na mo. Naza unique même Yesu na lobi akoka ngote. Yesu ba lobaka Yesu akoka jeune na ngate. Asuka na 40 jours. Mais on a beta 5 ans, 6 mois et 6 jours. Donc na pesa nzambe 23 heures. Ngamoko sko passer terminator na zuikaka 1 heure. Donc na liaka de 20h tu 21h de na bandolia. Na bandi na 20h soki na silisi na 20h59 na katikolia na meli ba mai na meli moi bok na meli moi 20 na le bien soki na silisi nde na pemi na ngana koya kolia lisusu lobi na 20h na bandi kolia après na ye na ngoti na 20h59 na kati kolia na ke na ngosusu lobi wana sko na beta bongo donc soko kaka 5 ans na pesa nzambe 23 heures ngana zwana ngaka kaka 1 heure ya donc ya 20 heures nde na le 21 heures na kati kolia. Donc muta sala jeune netinga zate 5 ans 6 mois et 6 jours. Est-ce que Mikolo yo na kati ya biro na yo je vous salue na tous les musulmans. Mikolo na kati ya église na yo na biro na yo na kati église comment yo za pasteur homme de Dieu bandi mebele bongo ba ekukuta yo et pas ya ba travailler na mususu na kati église ba diacre mususu ba diacre ba okuta yo ozobi na nzembo ya fali ya 207. Ah nabina ki 207 c'est vrai. Nabina ki 207 bandimi bakutaka nga oyo bakutaka nga baza bandimi oyo ya beri. Donc papa na nga nanu kandala papa na nga mamona papa na nga oya bokolanga. Donc ya yebi bien que moi no yo alingaka ne kaka nzambe et batu nyonso tu balandaka bémission nanga. Je suis béni parce que mes frères congolais, tous les Congolais du monde entier, même les Congolais de Kinshasa, parce que je suis du Congo Kinshasa, les Congolais de Brazzaville, je salue Norba de Paris, je salue Rafa Bunzeki, je salue Nkaya Sefa, na pesimbote na Rafa Bunzeki, na pesimbote na ba vienyo surtout ya Nkaya Congo Brazza. Donc Gabon, partout dans le monde, les frères Balinginga Mingi, je suis bien aimé par cet Terminator, même na Algérie et pas Bandibou Balinganga. Merci kokuta yo koyoka nzembo ya Fali. Ouais, Fali poupa. Il y a 207 yo ça pasteur mais okobi na ndenge nini? 207 yo ebomaka pourquoi foye ba yembi bongo pona nini?
Batu babandoko kufa na 207 kalate. Tant général Kasongo na noyé tant, j'ai salué mon grand frère général Kasongo. Batu babandoko kufa na 207 parce que ba conducteur na biso ba melara na ba kumbaka na ivresse. Ba kotaka mwa nganda lotoko na tango pause. Pause soke ye a koti mwa nganda lotoko. A beti moi le toko or que awa s'est défendu et puis awa na poto au moment na bazana ba pareil o ils ont mesuré dimension ya ba rotia au soufflé ya alcool na dimension ya alcool na yo kuna tozana ba pareil on a te siko yebisanga yo ko bina ngo pona nini parce que ça fallait aimbeli bato mokili oui yo za pasteur oui mais comment ozwa tana kati ya biko bato mokili so na soko ketala ba pasteur pe ba kota ba 207 bazali et je sali pasteur John Tolia Pete parce que romona abanda na confinement docteur Lobake pasteur John abimeli na confinement docteur Lobake nzemwa 207 wana pona yo maka esani ebomaka siko au côté ya bantibino nini ke ba ndimi pe ba mata yango o ba kufa pe ba ali ebomaka 207 ba conducteur nango ba melara moi timbre ba melara agene ba melara moi ba bok na ba pause na bango to na ba débit à boulot na bango azana ba stress azoluka mbongo kolia azoluka mbongo komela azoluka mbongo kolatisa bana azoluka mbongo kotangisa bana azoluka mbongo so mutu na ye ezo pété po azo kokisa ba moyen o ya lingi azo kokisa ngote siko so osali ke mundimi na yo bia diacre na yo kina ndaku na yeni ukekute pa diacre azo yoka nze mwana ya 207 oh biso to mandoko yoka nguka la tilelo ba diacre ba yoka na bango na ba veni biso na Congo okokimila wapi ba ekala pamba pamba be église pamba pamba be kala pamba pamba do soki kala kotoyo ezo beta 207 yo pe passer aux yoka yoka on encore parce que les pays marchent comme ça et puis yo pe passer comme aux yoka 207 yo pe soki ozo tcha makelele ya passer a tcha makelele vomena na yoka 207 ke na yoka passer passer par tcha makelele ya zo zela bino na kitunga borope sa dîme borope sa offrande borope sa action de grâce, vous repayez sa contribution des salles, vous qui da combien? Vous repayez sa souba. Donc, bambongo mususupo, ba passer à l'élo ba comment il faut opé sa mbongo pour amatelo ma bondeli. Or qu'aucun pays ne s'arrange avec la prière. Est-ce que yo en tant que pasteur, ceux qui okuti monzimina on a quatre églises asala kindumba o babingi chel abima na butu ayeko peso mabonza ozon ngana ozwa ozo mo pour prostitution même la sœur bon nazwa ozwi kutu ya bien ozwi pe ya bien oya sokola ka yesu makolo babuta ko betaye biloko ba beti biloko ba juif ba sereye balobi auti ko buka loi ya Moïse il faut qu'elle soit lapidée selon la loi mais comme c'est razalene tchel ba yenesko ngenge pankolo yesu ba kutani na ni pa yankolo yesu kolo yesu alobi moi soya kokufa te oyo nanu ako yebisa bango baye na ye po ya uti ko beta na ne mai ayoki bilengi amataki na punda ayoka ki bilengi siko tanga yeli enkolo yesu bazulingi ba lapide batuni nkolo yesu siko yo loba na biso rabi moi so ya uti ko commettre adultère po na yo to salenini alobi na kati na bino oyo nanu asala lisumu te azwa premier libanga abambaye omoni ke mutabambaka ye libanga zate bango to ba se réagir balobi donc biso tout to ba tamasumu yango to senga nzambe bolimbisi o kendaki plage moko boye mutabambaye libanga zala plage moko ezalaka na Brésil ya na ba pays mo ebele
na ba été boye mikolo ita okende plage moko boye eza na Lyon. Plage wana mingi Mirabel. Oui. Ngana kendaka na Mirabel. Basi basokolaka mitakala kuna. Basi na mibali mitakala. Tovandaka mitakala. Mais yo pasteur okenda osani na plage ya mitakala wana. Ah, ngana kendeki selon Adam et Ève, selon la Bible. Mais Adam vivant bona mitakala ebele ya batu ya mindele ya batu mwindu. Te komona mutakala soko komisango lisumu opesi valeur na commerce occidentaux. Po mundele mutala sabso bilamba. Tutu sana bilamba ya boya batisi mundele. Kobo abanda ko latana ye tukubenga ngo rafia. Rafia yangonde kobo abanda ko lata. Même mundele a développé mukili na ndenge atyasko bilamba lokola ona beti eza donc manga. On appelle ça manga. Na beti chemise à manga. Na beti lunette ya Yves Saint Laurent. Donc manga. Na beti ba manga. Na nango ibele ba manga. Na ba Versace na somba bilamba nanga na ba griffu wana linga rolata. Mais pourquoi est-ce que ba pasteur bino ba pasteur aux autres présenter biso ba griffe ndenge olati kitoko manga tozomona Yves Saint Laurent ba griffe ebele olata bien makamoto. Pourquoi bandimi na bino bazaba pauvre? Ah mondimi azo ya kolanda biso bulaye na komonise nzambe. Un jour na komonise lola. Et pourtant pasteur mon côté ya mokida yebi nzambe. Pasteur mon côté ya mokida yebaka Yesu. Parce que au temps de Jésus, il n'y avait pas eu des appareils photo ou des appareils caméra. Caméra ezalaka te. Photo, appareil photo ezalaka te. Donc mutaye ba elongi ya Yesu boye neti nga na yebi yo ha. Soki ba yebi singa neti marno yo nga na ondima te. Po marno ye wana. Yo pe David Monbele yo. Donc Yesu sko mutaye ba kazalaka te. Passer moko yeba Yesu azate. Poto chite na biso wana pourquoi basi na bino ba mama pasteur bazalaka zuwa makasi et pas ba protocole. Bazalaka zuwa na ba protocole po protocole mso kozala na tala biloko. Sko passer akufaka bitanke muntu biloko moto biloko nzoto. Akomona tala kidagu. Ya kidagu tala biloko. Ya to lulaka. Ya mokili to lulaka. Okomona mwasi mususu soko monye nanu azana no nabilamba yaya yo moko mobali comme ozolula ye oza déjà séduit. Vous comprenez hein? Basi musope baza amoni mobali kako tala. Donc premier regard pichu mwanza, deuxième regard pichu mwanza. Tant ozo talo na premier regard akomono mobali moko. Donc pour na yisoko vandi na ye akomono mobali avi pour moi simso alula mobali pour na kitoko kaka kitoko wala kano kitoko akompe ko sunga yo boka oza kitoko na bureau na yo pour ni na ba bureau na bino bozo tia mbetu otina ventilateur na kati église mais na bureau na place oyambaka bato mbetu wana ba passer à limiter wana ba passer à limiter bazo tia ni na kati ba ventilateur na ba mbetu na kata bureau église na kata bureau eza ya musala nini po aso ka repo ya musala ya wingi balembuli fo balembulo na bureau balembuli ko wingi muzika musala wingi muzika balembuli ale makaba balembuli ko balembuli mamichi bola balembuli ko papa mukuna merci tolingaka yo balembuli ko ale bulumuna gita ale gita agita mata donc wenge musala wenge siko pourquoi le bike ba passer ya limité ba chaka ba mbetu na kati ya ba ya nina ba pour ne zaka limité limité nde kangi masolo limité kuna ba mukonza kota na kati ya ville nyonso te mukonza kota na ba limité parce que ça ba commune izaki ba commune ya ozoyoka ba agriculteur ba commune ya ba
oyo basalaka hébergement ya banyama ferme commune limité zalaki compagnie d'accompagner belé zalaki na limité alors konzi yaka mingi limité yaka mingi lemba yaka mingi kasavubu yaka mingi matete konzi yaka mingi ozoyoka zando konzi yaka na palais du peuple konzi yaka na stade des martyrs na place na bango touchaka mokonzi akotaka so akoti niti bamakala wana c'est que momi moko danger to jo moko ya danger ya luli so azokende kolanda jo na ye to momi na ye na ndenge asalaki bancadrement noko progresser to momi na ye a progresser. Dernière question yango wana bino ba pasteur bozaba yuma nde bato bakanisaka pasteur aza yuma ta normalement pasteur base pasteur rose a yuma te pour nous ma biso okende ko finga neti exemple pharaon okende ko finga pharaon okende ko déclarer liberté ya bana Israël ndenge biso ba noir to kanga bana Israël ba esclave pendant 400 ans biso ba noir to kanga mindele ba esclave 400 ans na Égypte biso nde ba noir to kanga bana Israël ba Égypte yango le solo échangeant bango tango ba komi libre to libérer bango ba kei ba lingeli biso bol ba onde ba kanga biso sous esclave na Bible na Coran lelo ba onde ba commence ko Bible na Coran ba commence ko biso ba kolo histoire to koma na sena bango ba koma likolo na biso d'accord to biso ba noir to bosa na histoire to luka histoire na biso to yeba biso nde to kanga bana Israël ba esclave 400 ans na Égypte. Égypte c'est l'Afrique. Tokomi Suka. Merci. Message fort ezali. Message fort eza oyo bato ba utuko yoka na pesi ndeka kambote. Et puis oya kapi na Bible te na osa pasteur. Bible na pesa ngo na mutu. On monte na pesi ba verset biblique mi balé. Na to pesa des versets bibliques Matthieu chapitre 16 verset 26. Et le bini. Kone lobi à quoi ça sert à un homme de gagner tout le monde entier et s'il vient de perdre son âme et servir yonini mutu ya mokili o gagner no monde entier o mona na ki yo or que lobi okokota libulu ok na cimetière neti yezu pa ke na cimetière même Jésus-Christ était au cimetière. Ya c'est quoi? Ya c'est quoi? Mutaseku sa nzambe acte des apôtres chapitre 2 verset ngana poni nga 9 tina 11. Oh, apôtre Pierre Nazoloba, voici que Jésus, qu'ils ont maltraité sur la terre, et Dieu lui a ressuscité d'entre les morts. Nzambenda ressuscité kaye. Donc, aucun disciple à Jésus, atikala robenga Jésus, Nzambe, mon côté. Yesu batikala robenga Nzambata na disciple ne mon côté. Kuluna ibanda Pierre akata mutuli. Kuluna yangona yembela Pierre. C'est là banze mon ngeso bimate. Na ba kringa na bois ki sa. Qui Saint Hôpital. Oh Santo Petelo akataka moto lito azalaka Zulu to nanye. Azalaka New Jack. Oya Pierre akataka moto lito azalaka Zulu to nanye. Azalaka New Jack. Pierre azaki New Jack. Azalaka New Jack. Ba New Jack bat tchaka bat bambeli ba Zulu normalement bat tchaka bat bambeli te ba Zulu ba betaka na makofi so comme bambeli et comme na mikili ba Zulu ba ninja on a ka kokoko robo vivra verra voilà. Émission tozola la awa tosuki awa pona mukola lelo Julien Kele merci na yo na passage na yo na biso osala ki on a pona otala émission to pesi grand merci l'équipe technique Mobimba oyo et memaka charge ya émission Greco oyo merci na manager Francis Yembe Roi Tobo Sanate héritier Bouddha merci na yo place osali boni sango ya président Mandanda merci lisusu na Iguette Pandachou de Paris madame à Paris merci na yo maître Sibor Tobo Saniote maître drapeau blanc maître Ligo maître tout to pesi bino maître Ligo Jenny je te salue maître Ligo Jenny en direct de Lyon soki nzambe azongite tolobaka toujours abatela biso pour to pesa bino prochain numéro apesa biso susu énergie na force botika la kimia na mabuta na bino pardon
Tokutani Balasima, c'était David Mobile M6, Kosi Nayuda. Kimia.